okoseli bakoko, okoseli banoko, okoseli famille, okoseli mais yo moko conscience na yo ozobosa na mususu makambo sala après 10 ans. Toujours nous kola mususu ba docteur pamba ba passer ba moni pasi. Basi wana o bazo kino koluka bazo la mabumu na se bazo lela. Soki basali bango ba kiri dame sincère. Stérilité primaire. Et là ça moi si oyo nanu abotate. Échographie lelo eza ko identifier biso libumu ya mwasi ndenge nini ezali jusqu'à ce que ezape na échographie musu bazotala nombre ya bana ube basi mwasi abota ube alongola zala sûr guérison ya maladie na yo ezaka na vérité na yo yango ne biso tokoki kosenga yo découvrir bango na ba makambo oyo ke balongola bazemi babwaka bana nyonso wana ezali mabe. Une fois que vous avez déjà rapport na mobile na yo omeli comprimé ou be kisi ou be obeta ki tonga ba tonga na yango moni nzamba zo ba ke bo ba kisate na o ya sa dini pal mi bale belé ba stérile poni ni ba bwaki ba mai na bango ebele o nzamba zo frapper bango apesa bana ya moto te mwana ko uta kaka pa mobile na yo po ko mema zemi ata ba trompe ba longola ngai naza capable maloba oka ya koloba nzambe mutu aboki mwana oyo tika nzambe amona esuba na te émission ultima ingénieur bravo bati ayo il va voisin malalié il va voisin Tadouvi. Mbote, Angola, Kinshasa, partout dans le monde entier. C'est Jabenville, Nangola, Outumahora, tout ça, toujours Wana Kakabusenga qui, tout le monde, le sous docteur Alphonse, pour nous avoir des détails, nous sous Zongeli, le sous Awa. Le lot de c'était mingi pour la stérilité chez les femmes. À côté sabiso selon scientifique, spirituel, à côté sabiso des détails, nyonso. Émission où côté ça plaisir mingi. La maison LNS Production, Boss Louzaya, multimillionnaire, Azawana toujours pour Angola Outumahora. Hérité voix moi n'envoie ma congolaise à Kanyango. Tuzawana na Dego batterie Grand Liboulou. Tuzali sous na Rodrigo Maemba. Donc, bate belé ba Hollande émission au Westo Chivundu Azawana toujours pour Hollanda Angola Outumahora. Bijou Seleman Mamoit Azawana pour na Angola Outumahora, Gelor Comberto Azapewana toujours kota. Sans oublier le faiseur de boss, mon vieux Casquitonet ou Motopamba, Azana Pona Rolanda, Angola Outumahora, Pelagie Boluku de Madrogada. Tozana déjà la porte et pas ya docteur Alphonse, vous allez toujours brancher pour vous avoir des détails nyonso, nandenge bosenga ki. Muito boa tarde, Dr. Alphonse. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Na mutunyo so azolanda biso. Bolimbisa biso sori ndenge toloba emsu lingala. Ezala ngora poka tuza ba africain. Poto la sabino ka ke to ba na mboka ma. Donc mutulu na biso bakunda on vraiment mabele Afrique quoi. Bolimbisa nga pour moi ba tête monsieur bimi na ndenge ba musicien mais na musicien je suis un docteur de médecine thérapeutique naturelle donc na traita ba tout o bazo linga ba ya donc na loba nga mimi soki oboyi ondima te nga na continuer ka ko sa musala nga problème na nga rejour yo yande robika donc nazaka na système ka Jésus Christ ndenge na otamusanga. Yeah, merci beaucoup docteur Alphonse tokozwa autant mingi te vraiment bana mboka baleli vraiment bazana pour ça balingi to découvrir mingi talaka yoza dans les domaines to lingi to yeba mingi opesa biso ba détails cause ya stérilité chez les femmes lelo comment toujours ke na ba mabondeli ko kanga bandoki na famille est-ce que na temps spirituel les apona esprit mabe ou soit na médecine dona ebite yo moko za di domaine oki ko pesa biso ba détails wana les Hollandais, vraiment des détails concernant stérilité chez les femmes. Merci beaucoup. En tout cas, Hollanda va vraiment très bien. Nalinga kolobali kambo oyo bien pour na ebikeza eloko ezotungisa batu ebele na ngonga oyo. La stérilité c'est une maladie. Na ndenge ya science.
Toza na stérilité primaire, puis toza na stérilité secondaire. Stérilité primaire, et là ça moi si oyo nanu abotate. C'est-à-dire soki ba oloba na oki nanu botate, cela veut dire ozana na mwana o azana nanu vité, azana viboité. Donc azana en chair et en os té. Soki olungola kazemi, ube mwana kufaka, ube mwana ya 7 mois, wana akufaka donc so ba bino ko oza stérile primaire, cela veut dire que obota nanu te mwana o aza vivant. Stérilité secondaire, ngolo ba ke mwasi oyo abota mwana moko mibale misatu mais ngonga moko boy 12 ans 13 ans 15 ans azoko ko bota lisusu te. Wana ay misusu o comprendre nga. Mais nanzela na ntoba nano nanzela ya spirituel. Nanzela ya spiritualité. Na pesa verset o mingi mingi pona ko flatter yote mais pona ko lakisa o ke nga na sali la nzambe. Et puis na ko tika la jamais ko changer nzambe timu kile eko kufa. Ka nzambe yo yebi moko mokeli ya nyonso tata na biso azali ya likolo oyo kombo na ye kumisa ma mikolo na mikolo apesa ka biso bileo abatela ka biso kaka yende mutu na kumisa wa. Alobi na mokanda na ye na Exode 23-26, si je ne me trompe pas. Alors, akuta mwasi oya longolaka zemite. Toyoka mama malobana, mwasi oya longolaka zemite nzamba lobi bongo. Oyebi que na chaque parole ya nzambe oya loba, soki mutu azo désobéir yango moment oyo yango ye satana aprofitaka sikona ba demo po ba beta mutu wana. Tanga lobi alongola zemite. Cela veut dire alobi lisusuke akuta e combatté. Donc akuta mwasi azanga kobota te. Du mwasi tanga zolongola zemi na ba forme nyonso, forme liboso, azomela pilule. Azomela ba comprimé. Obenga ngo ko éviter ba zemi. OK, ko éviter zemi ezana système ya kolongola déjà pour une fois tant osali déjà rapport na mobali na yo omeli comprimé ou be kisi ou be obetaki tonga. Ba tonga na yango moni nzamba zo ba ke boba kisate na o ya sali, contentez-vous de ce que vous avez. D'où ya golobake d'où soki yo ozo ko sala o enyo sezali ya libanda na nzela ya nzambe. Ba mauvais esprit ba kobeta yo. Akute combattre moi ça longola zemite et puis na verset on a kaka alobi tango moi ça zolongola zemi ou bien za ko éviter ba zemi ako umela awa na mokilité ako kufa avant wana to kenanu na nzoto et puis nzoto wana ya zo ebisa mino esala bongo te eza déjà spirituel. Alors nanzela spiritualité on a mutu oyo zo désobéir déjà na eloko wana ou bien zo sala biloko wana mama journaliste. Cela veut dire que azokota na nzela oyo ya désobéissance. Par exemple, ozotalanga awa na ebité ozo vraiment mwana vraiment ozui zemi ozui obwakiye mama moko bo alokoti mwana wana se maloba okaya koloba nzambe mutu abwaki mwana oyo tika nzambe amona esuba na te yo bosani no lelo emsu ole oza na France oza na Italie oza partout ozolandanga mobali yango so bana yokufana na yo azobondela yo papa mama to bota mais yo loko bana kolia mbongo na ye parfois pour emsus pour mona ki boyete mais ozwa komela bakisi ozo mobali na pe azolela ndeni mwaso nazo vana na ye me abota kate mais au contraire yo nde mutu ozingaka na yo yete na bolingo ya solo bina ko botela ye mwana te mais obuzo bosa na ke ba sacrifice oyo zolongola bazemi mwana ozo botela nde mwana te mais yo nde mutu ozo désobéir na maloi o eza ya nzambe papa maman soko lingi mobali te c'est mieux kabwana na ye c'est mieux ezatina te kolobaki olongola bazemi po oyo zolongola wana lingo baki ozo désobéir ozo boma ba loi oyo ozo bebisa mibeko nzambe alingi te. OK, tango mutu siko azolongola bazemi ou be azobwaka bazemi ou be azomela ba comprimé azobeta batonga nyonso wana lokola azo désobéir déjà na nzoto spiritualité milimo mabe bakoya ko takei po molimo nde mutu ezo diriger nzoto na nzoto eloko nini ekobima na nzoto toza na kati ya ba maladie po mutu nyonso oyo abebisaka déjà nzoto na ye na ndenga totambusa bien te ba maladie oyo efrappaka déjà mwasi oyo azolongola zemi problème na ba trompe boucher ba règle ko sauter ba règle ko kangama ba kyste
ba myome, ba fibrone, ba col ya kofungwama, ba zemi ya ba wima demo ezo longwa longwa yango moko, ba règle ezo bima bima et ba bima leloti pendant 15 à 30 ans, naza sûr et certain. Moi si on est à Bible il y a 12 ans, oya simbaga nini elamba ya Jésus abana kolonga bazemi po bazemi makila ninge bana ko bimae cela veut dire abana kolonga bazemi yongo moni anyoko maka siko pona mais par la grâce de Dieu nzambe asalaka ngolo pe azwaka ngolo wana na yemo na kondima po asimbaki pe soka simbaka na yete po alekaka déjà ba docteur ebele. Alors nanzoto ba maladie wana ebimaka be hémorroïde et pas base fungulaka ba vagin et si ça ba satisfaction ya kusala sexe et comme ça col malili et baby saka ba libumu ya mwasi ba trompe et mimaka ba estomac ba maladie ebele nanzele ya nzoto nanzele ya spirituel po lilala soki eza moko eza ko pola soko sangisi yango na mususu yebaki akopolisa pe mususu nanzele ya spirituel tel que mwasi asala biloko wana au moins que soko salakate wana problème ezalaka ya vérité po docteur babombelaka ya vérité te. Par exemple, na mbagi mwasi moko na tuni obota o na bota na ngate et na bota déjà nzoka nde abota te nga na pesi traitement ya mwasi o ya sa bota bana mibale amoni lobi o esimbite nga o mama esimbate na ndenge ni après o papa limbisanga na bota ka na ngate ngabi mais mama yo e pas docteur zo bomba vérité ko banga pona mbongo te bonga na zo sunga na ngaka yo nasenga o cher nasenga o moins cher zaka ezo ibaka ngai mais pour mes alika lobela nga vérité pona ko sunga on est tant que mwana nzambe alanda ipezemi alanda ipe traitement na ngonga oyo azana zemi grâce ya nzambe po ayaki koloba sur vérité sima. Alors nanzela siko ya mulimo OK mutu nyonso a désobéir na kati biloko la ba mauvais esprit ba yaka ko frapper ba mauvais esprit bango ba sali on aka pona mutu azo désobéir pona nzambe po ba nyokola ye. Alors yango komona ba blocage okomona bana bazokufa kufa okomona yo moko banoloba go tenga balokanga yo baninga na ngai mama muninga akosa yo te. OK tango mutu déjà na kati ya esprit ou bien na kati ba désobéissance on a sali yango mingi tango ovanda na mobali na ndimite ke nzamba ko pesa yo tozo nyokola ya musu ba docteur pamba ba passer ba moni pasi basi wana o bazoki no koluka bazolala mabumu na se bazolela lela soki basali bango bakiri d'âme sincère okomuna okodécouvrir bango na makambo oyo ke balongola bazemi babwaka bana nyonso wana ezali mabe mama journaliste. Nabandi bozolanda émission na biso o banangola utumahora partout dans le monde entier ba boss na biso pe bazolanda émission oyo lokola boss Luzaya de Simba azawana toujours branché pour na Angola utumahora héritier voix maman na voix mazawana Diego Grand Libulu batterie azawana pour na Rolanda Angola utumahora Rodrigo Maemba azawana pe aza toujours branché tozali susu na Bijou Selemani dona Bijou Selemani azawana pour na Angola utumahora Gelor Comberto aza toujours wana pona Angola utumaola kaski toneto motopamba boss ya lo bakana mingi mingi taza toujours wana branché pona Angola utumaola Restore Chivundu aza toujours wana pona bana Angola utumaola skotolingi na tokotesko na modindo vraiment pona partie médecine bino bato ya batradi praticien na bato ya pradi moderne bokosa ndenge na baka o ezokomela bana basi pona stérilité mais quand peut que développer yango. En tout cas il faut faire très attention ndenge bino bobenga biso ba tradi praticien bon nga naza tradi praticien je ne pratique pas quelque chose en dehors il y a lititi onga na salaka na nzambe onga naza na mokeli ya nyonso. Alors na nzela ya thérapeute ndenge babenga nga pour vérité yango nde mutu bomona yango na l'église o babenga yango témoignage tant on appelle l'exaka ba témoignage elingo la bake kaka bato bayaka awa nde bazwa vérité wana okoki kolobanga ke nga naza cher okoki kolobanga nga na moins cher mais problème ezali ka vérité po eloko moko oyo eza cher esomba mokili mobimba eza te po ezaka problème ya lisungi na yo yo mutoza ministre yo mutoza général yo mutoza pasteur yo mutoza nini oza na corps humain donc cela veut dire obelaka eza problème ya santé na yo
Ce qui lelo to bimisa ba vérité oyo po un mususu totalisa yo na ba conséquences po un mususu ba vérité mususu monisi ba pasteur na ba docteur mususu passe na cadre de spiritualité tam mususu kolobelanga ngape na zate ke tong yo yake kange prêtre na ba robeta isote te na za ku wana te wana ku tetelinga de po musala ngezali ka po yo obika na nzela biso ba minganga ube ba minganga ya bukoko ube ya conventionnel to lingaka vérité mais to kendaka na banzela oyo ezaka ba examen o to salaka ba échographie to sengaka pona ni échographie lelo eza ko identifier biso libumu ya mwasi ndenge nini ezali jusqu'à ce que ezape na échographie musu bazotala nombre ya bana ube basi mwasi abota ube alongola elakisaka mais mususu ezali mususu pe na vérité ya yo moko ne mutu oyi koloba po nzambe na biso azali parfait pe aza juste aza nzambe ya mawa ayokelaka biso pe mawa na nzela ya koloba na yo pe ekopesa biso pe mayele ya ndenge nini biso tokoki kosungela yo en tout cas kobanga ngai te ndenge ozomona na tv naza mutu na yo naza ndeko na yo naza leki na yo naza ya na yo mais respect kaka mpo naza docteur mpo nayebi makambo oyo eza ya santé alors na nzela mususu toloba ya mwasi po tolo bake lelo tolo bela mwasi mais ezana bakazu mususu oyo ke lilala moko le tolobi ke lilala moko ebebi me ebebi si malala mususu mususu mwasi te mutu pe azali cause biso pe mibali toza ba cause ebele na komema bino mwana histoire po basi pe mususu a bazali baza ba têtu po bible lobi na biso toza la soumise na kati ya libala mais basi mingi bazali na kati ya soumission te baza na molimo ya elite bolinga na expliquer bino omoni ntango nzambe asalaki mokili lelo na fungoli mo makambo po soko yeba yango te yeba yango Dieu bible lobi na biso que Dieu créa l'homme et la femme donc l'homme et la femme fungola verset wana na kati ya verset na Genèse Adam azoyebisa Ève, alobi, voici cette fois-ci celle qui est la chair de mes chairs, l'os de mes os. Ce qui Adam Zoloba, cette fois-ci, cela veut dire qu'il y a liboso, azalaki bongote. Yango nzambe tanga lalisi epongi. Et bandela muki nzamba lobi créant l'homme et la femme. L'homme, cela veut dire qu'il baza couple. Ok, nzambe asalaki l'homme o azalaki Adam, asalaki na élite. Alors moi si on a yé mutasala qui parité abandon ko linga ko telemela Adam na lobi vérité o ponga na muta vérité za Yesu il faut na yebisa yo abandon ko linga ko telemela Adam et na façon o abandon ko telemela Adam nzamba tuva ki en normalité et moi si on a le kola mona ko simbate moi si on a apumbo ki likolo ti lelo azaka na deuxième ciel o kota ba démon alors moi si on a problème ne ezala kanini yeka nde mutu bakopelaki na serpent po baya kokosa Ève po Ève azalaki l'os des os ya Adam mais liloba nzambe lobi ke nzambe ayebisaki déjà na Adam lokwa liloba na alobi ke fécondez soyez multipliez-vous malgré tout Adam ayebisaki Ève alobi na non alobi moi si la femme que tu m'as donnée la femme que tu as créée à mes os c'est elle qui m'a donné le fruit que je mangeais. Cela veut dire ezaki déjà le comment aboya qui accusaki déjà yé. Alors kobenga na bango na nzela ya Eden. Na nzela wana il faut liloba ya nzambe ekokisama. Yango na yebiso ki liloba nzambe ato telemela ngo ndeni ekokisama po nyonso iza nzambe aza liloba. Alors bakendaki na sima ya Eden nde basalaki fécondation. Alors eloko ni msusu pe ezako akize basi ebele mibale ebele pe o bazopesa basi zemite. Papa, yo pozale ozolanda ngai s'il te plaît. Kolinga ko komisa mwasi machine te po bovaine 8 ans 3 ans 4 ans 10 ans oka yende mutazobota te non. Eza parfois mibale ebele o basali ba masturbation. Yako bimisaka ba mai na bango na ba toilette, na ba douche, na ba balabala, na ba capote. Azul spermatozoïde abogi na capote yaga ninga abogi na capote bongo abogi na nzota mwasi ok nzambe soto tolani na nzela ya bible ezala mutu moko abandai ko bwaka ba descendant ya bana Judas abandai ko bwaka mai na epo nzamba zaki na besoin ya descendance wana yelo kwa zaki ya ba pesa kai mwasi ya leki na ye na yebi histoire en bref alors tanga bandai ko bwaka mai nzamba betaki ye abomaki eponi azobwaka mai donc cela veut dire nzambe asepela kite ndenge nini azobwaka mai ok mai wana bino bobwaka ka wana ba spermatozoïde l'esprit ya élite o azaka likolo la femme là azwaka ba mai wana nyonso o ye asalaka ngo akreaka nango ba esprit yango boyokaka ke un jour ke
un certain musicien solo la yena maman na ye bazwa ba spermatozoïde soki azo coucher na basi azo zwa ba spermatozoïde wana azo zwa ngona ba capote nyonso na po basalela ngo na fausse spiritualité donc dini pas mibale belé baza stérile poni ni babwaki ba mai na bango ebele o nzambe azo frapper bango nzambe te désobéissance tant yo zo bwaka mai wana désobéissance wana ba esprit zo sala yo et que nous bebisa mai na donc nombre mingi ya ba stérilité même ya basi na kati ya bandako ezali kosi peza mibali mais lelo lokwa to lobela mibali te meto fungolo ka mo eloko wana po olieba ke papa tika ko compliquer vie à moi si alingi yo azala bezo bobota soki amemi abito ya na hôpital n'a rien changé et loko oyo tai ko sa préoccupation ya musala de banda po banda musala osomba pe likolo na sete ozoraka mbonga kolia na mutu kotambola kana ngona mwa compte bancaire pe so po kufi otiki mais problème ezali ke ya futur na yo ya kolakisa moi si bolingo moi sa ebika fanya mobile na po ba bota moi si moko ta ko kozaki mobile yo balié azala kaka abota kate mc sala ka souci et pas maman yango na bendi yo matoi pona koloba ete masturbation ezapé nzela o ya stérilité surtout côté ya mibali ba mai ngamoko na kangaka awa donc ba mai mibali mingo mona ba perte de mémoire azo yo ka suta comme kizengi na nzela ya masturbation pour azo ko apé ko satisfaire moi si na été ba esprit on ezoka ba mai na ye baza ko utiliser ngo et na zongi na ngala nzela ya moi si donc maman yebisa mobile na yo boy loba kazu ya stérilité o nazana ngo soki ngai naza consciente que na sala eloko moko te papa kofinga nga nyonso stérilité o okozwelanga mwasi o okobota libanda nyonso na ezala ngo na sens moko te lolinginga lakisanga bolingo tokende pa lote nga naza docteur naza médecin thérapeutique naturel on a traitaka batu na médecine naturelle ba résultat yo moko yebi yango monaka yango donc boya bozwa traitement au lieu ya ko barbabar na bancoin na banzela ozo l'exatango na opamba po monde lelo ezali ozana mbongo ebele mbongo lio ozana ngo ebele ngana yobini oteki ngana ko senga 5 milliards non ni na po mona teki pour na stérité ba 5 milliards ba ko senga o ekoki na yo po ozwa kimia mais problème ezali nanu ke yo ondima oya tango zo mona ba vérité o to la ba témoignage na omone logo yo tozo forcer ote po toza bana nzambe donc oboya olinga problème na biso ezali ka biso to osala musala o nzambe zo toucher ye akoya ozwa traitement toyebisi yo bien benda matoi na yo stérilité c'est une maladie okoseli bakoko okoseli banoko okoseli famille okoseli mais yo moko conscience na yo ozobosa na ye mususu makambo sala après 10 ans après 20 ans lelo ozo satisfaire moi si na ote na kati ndako mais obosani kwa kize kaka mama te ba mama ba lembi makamba ko benga bango ekomba po bible lobi ekomba kozala te lokola ekomba kozala te tala spiritualité na yo otambola ki ndenge nini ezali solo ya ngana yo na maladie donc nakobetela ngo mutu te po etalinga te nga problème na ngana lingi kaka yo osala nini obika donc à vous donc nazali balimeo na biso ezali wana soko bengi biso de midi à 13h nyonso au moins kaka yo moko za na kati ya opesaka mukongo na yo peut-être pour misusu bazali ba stérile wa msu akotaka ndako nganga façon spiritualité basenga ka soso mobali na soso mwasi ube bazoka makolo na ye ya yeba na ete nzoka nde ba sacrifier bana na ye au moins oyeba bongo mais même na façon wana nous avons des serviteurs de Dieu au biso to ko orienter yo et tant yo to olobi kaka o eza vérité nzambe azana ngolu ya kubikisa yo pe ya kopesa yo mwana ozala na kimia keba bana mingi obino bozo kendaka wana yango sozwa mwana no bando bota mo bulu abebisaka biloko yo biote na kendaka pa mutu mo boy na mai boye boyta mama nga pesa na bana mai te na pesa bana ya moto te mwana ko uta kaka pa mobali na yo pe ko mema zemi ata ba trompe ba longola ngai naza capable pour Yesu aza kati nanga na yebisa oka ke ba msupe opesa pe ba minganga so ba longola pe ba trompe lo ba vérité et n'a rien à et le mot échanger exacté yo ko banga to bité so na lobi vérité mso ko mona gravité ya maladie yango ndako sengela ngambongo ebele oh mais il faut ozala mutute po kanisa makambo wana problème c'est la gravité ya maladie problème c'est la de guérison ya maladie. Donc, zala sûr, guérison ya maladie na yo, ezaka na vérité na yo, yango nebizo to ko senga yo. Donc, tozali chaque jour, tozaka na Angola,
tout ça partout dans le monde. Tant que babenga un savant, cela veut dire que naïf sabino que la création nyon sur biloko nyon sur mukilo bomo na reza ba noir ndem to basala au TV plasma noir ndem to basala au savant ba oyo savant ba télécommande savant ba savant o nyon so basala ngo o basala ba biloko nyon to mona reza ba noir mais mundele a bombé la biso likambo wana po abima kaka ye to eko finga ete mais tozo la kisaka la vérité pro bino ba noir pe bo comprendre ka makambo ebele pour ceux qui na tek cravate na outil poto ndo lobi oh non a outil poto a outil chez le blanc te nazana yo a ozo comprendre ngate mais mama yele oyo nzambe ne mutu apesi biso ango ko bikisa mutu kana lititi o basali kaka furu o basali kaka kisi yo melaka donc eza chose mystérieuse. Mais yango mone mso e kam sagata ngozo mona ba vérité wana o mona ah bato babiki ah docteur il faut la magie le véritable magie c'est Jésus-Christ yango kana ko yebisa yo viens ozwa oya yo merci. Merci beaucoup, Dr Alphonse, pour répondre à la question. Oh, Banangola, Bazalaki, na posa kozwa ba détails concernant ba makambo ezali koleka na ba famille lelo. Na bande émission oh esali plaisir na boss Luzaya de Simba Maison Hélène Production azana toujours pour na Angola out Maora. Héritier voix maman n'envoie Mazaki toujours wana présent pour na soutenir Angola out Maora. Diego Batterie Grand Liboulou azalaki toujours wana pour na Angola out Maora. Diego Batterie azawana toujours Bijou Selemani Dona Bijou Selemani azawana toujours pour Angola out Maora. Gelor Comberto azaki toujours wana pe pour na Angola out Maora. Westor Chivundu azalaki toujours wana. Kaski Toneto Motopamba alobaka na mingi te azalaki pe toujours wana pour na Angola out Maora. Donc ba numéro ezawana pona ba onyo so bazali na posta pe to balekisa émission na bango so poser na ba question pour na reposer Dr Alphonse ba numéro ezawana sur l'écran beaucoup zo ba détail nyonso o pas na posta benga abenga Angola out Maora zalaka toujours 24 sur 24 heures pour na ko répondre na ba question na bino nyonso. Ingénieur bravo aza toujours wana, cerveau monteur aza toujours wana, sans oublier ngamoko Jenny Boluku la Cléopâtre moi na musala na bino naza toujours wana présente pour na ko memela bino ba nouvelle nyonso ezoleka partout dans le monde entier. Na pesi merci na NDNS Production, LNS ya boss Luzaya de Simba. Le boss Luzaya de Simba multimillionnaire aza toujours wana présent pour la solution ya Angola out Maora. Na pesi bino so balandi Angola out Maora. Merci beaucoup.